bonsoir, bonjour, peuple congolais, peuple de Dieu. Merci, c'est toujours frère Roméo Kianga, Nzamba Zalana, tous les peuples congolais, Bisca Bipaï, Bozali, Bozolandanga, Nzamba Batela Bino, Nzamba Batela tous les peuples congolais, après ça Kimia Namboka Congo, Namakasi Nanga na Okokate, Ezali de puissance en Nzambe, Azosala Poete Totelema, Topusa na Liboso Bomo Nangai, Oyo Kangai, Ezali Namakasi Nangate, Ezali Namakasi Nzambe, Nzambe na Lingi Bongo, Salama Bongo, peuple congolais. Na bandi lo sambo na nga bongo te na tomboli loboko na présenté na tomboli loboko yo nzamba lola nzamba miracle véritable Dieu le tout puissant nzamba bilembo incomparable loboko oyo ekiti likolo mboka Congo sala bikamwa miracle nzambe manifeste na mboka oyo yaya oza nzamba bilembo soki bilembo emonisami te bakondima te ke tosambelaka nzamba solo miracle nzambe manifeste na mboka Congo puissance nzambe manifeste na mabele ya Congo nzamba lola bimisa bilembo makambo asika na mboka oyo totombola muno na kombo na Yesu amen. Peuple congolais comme habitude nazopesa bino ba verset ya kitoko lelo oyo tozali na Jonas chapitre 1er verset 7. Jonas chapitre 1er verset 7 kuna ezali makomi ezali koloba ezana musali moko babengi ye Jonas azalaki nzambe apesaki musala po asala musala makasi. Jonas abali kokima yaya Jonas azokima ke kokota na kati ya bato wana nazoloba eza nini nayoki nyungu peuple congolais nazoloba napesi version ya par rapport nazoyoka peuple congolais ke il faut changer constitution mboka to il faut changer mibeko ya mboka na biso oyo nazoloba nalobaka napesaka bateme parce ke bocomprendre makambo nazokende nalobaka mpo na Congo lelo toza na posa bachange constitution yana ebele baza ignorance bazoloba mpona nini bazochange mpona nini bazosala boye mpona nini bazosala boye peuple congolais boyoka kochange constitution ezali te ke bapesa bafélix babikisekeli bamanda ebelebele te félix azosala yango parce ke biso tose retrouve peuple congolais se retrouve na constitution mibeko ya mboka na ye tofandaka lokola neti bato tozoyeba makambo te tozala na ignorance te napesi version pourquoi Jonas ezalaki na bato moko ebandaki kotambola ezotyola ezokende quelque part ntango Jonas aye akoti na kati ya bato wana ntango Jonas akoti mbonge ebandi ya makasi mupepa makasi ebandi yaya mupepe ebandi na kati ya bato bazokomprendre te eza na bacommerçant bayaki na babiloko na bango ezalaki na kati ya bato wana ntango mupepe ebandi parce ke Jonas abandaki kokima musala nzambe akoti na kati ya bato wana ntango akoti na kati ya bato mupepe ebandi ya makasi abandi kozingisa biloko yaya na bato basoma biloko na bango bakomersa ya danger makasi bazalaki na kati ya bato wana bandi kopedre biloko na bango ntango bamoni balobi basali babeti nzenga balobi nzenga soki ekwei na mutu wana seke mutu wana aza na malédiction mta osala mabe yaya soki okiti susu na jeune na tozali susu kaka na makomi na biso yaya toza toujours na makomi na biso na Jonas chapitre 2 verset 1er kuna makomi ezali koloba pilote akomprendre atela lobi te makambo ezosalama soki totiki kaka mutu oyo tokokufa biso nyonso ebai kotala bakuti bamoni Jonas alali pongi balobi Jonas baza makambo ezowuta epa na yo Jonas alobi sava bozwanga bobwokanga na mai bobwokanga na mai peuple congolais boyoka ntango bazwi Jonas babwaki Jonas bakwese na kati ya mai babwaki na mai mupepe esili bambonge esili kimi ekoti na kati ya bato marge bapedre babiloko na bango bamasandi na bango nyonso ebebaki bapedreki yango me bomoi na bango bapedreki te na par rapport nini na ye mpo na constitution ya mboka Congo kochange constitution eza mabe te lelo conséquence toomona na mboka Congo mpo na mibeko ya mboka oyo basala peuple congolais basali constitution basali na combien le peuple congolais bazalaki na kati combien l'étranger bazalaki na kati ya constitution basali 3 peuples congolais bazalaki na kati ya constitution et bana kosala ngo et 17 mobimba bazalaki na étranger
est ce que bakosala mibeko ya mboka na bino mpona intere na bango mpe mpona intere na bino ya biso tozosibiri baconséquence omoni bapasi basouffrance tozovivre na mboka eza baconséquence ya mibeko ya mboka oyo ntango Jonas bato bakompone babi soki Jonas azalaka na kati ya bato ezosenga ifu Jonas bakanga Jonas babwaka Jonas constitution oyo ezosenga ifu bazwa yango bachange babwaka kala ya sika oyo tobénéfice tozozwa souffle peuple congolais biso toseretrouvaka tomona mpe bolamu ya mboka na biso nzambe akeli biso akeli eloko nyonso malamu na mboka me tozoseretrouve nango te constitution bazwi pouvoir nyonso bapesi yango na baautorité bapesi yango na badepute bapesi yango bazoseretrouve mais peuple congolais ozoseretrouve na eloko te bango te badetourne bambongo basimbaka bango te bakangaka bango te ezaka mibeko ka constitution nde moto ezoprotege bango mais il faut esenga biso peuple congolais oyo obengami congolais ezali te tokanisa ke constitution so tochange mpo kaka obe Félix Tshisekedi akoumela yaya nzambe atindi Tshisekedi mpo akangola eza mpona baconstitution na bino te constitution ezosalama mpasi ke yo na nga toseretrouve peuple congolais aseretrouve baintere na biso mpe ezala na kati tobénéficie mpe toseretrouve mpe baconséquence tokuta nango eza baconséquence esenga mibeko efu bachange yango eza mabe te ya lisunu te nzambe abatela tous les peuples congolais tozala mobilise tozala uni ngai nalobaka pamba te ngai naoloba te mpo naza pour Tshisekedi mpe mpo naza pour boye te ngai nazoloba par rapport a ntake naza bengami congolais mosala naosala esenga efu bamona bilembo eza mabe te Jonas bakompandaki Jonas babi Jonas soki azalaka na kati ya mboka oyo na kati ya bato bakokufa baye kokombana bazwi Jonas babwaki ye na mai kini ekotaki na yaya soki bochange condition kini ekokota na kati ya mboka na biso badeso de baguerre bitumba ekosila tokokoma normal vie ekokoma bien nzambe abatela tous les peuples congolais bozolanda nga bisika bipai bozali nzambe abatela bino bosabone bopartage biso affaire Romeo Kianga nzambe abatela tout l'autorité ya mboka Congo nzambe abatela peuple congolais nyonso place bozali badiaspora bino nyonso bozala mobilise bozala uni tozochange constitution ya mboka na biso peuple congolais tozala uni conscience na biso etravaille baza makambo souffrance na biso eza mibeko ya mboka oyo basalela biso na bapays étranger mais biso moko peuple congolais tozofanda tobongisa balwa na biso tobongisa yango nzambe abatela mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzambe aprotege bakiso susu akebele nzambe asunga mama Julie Tuluka nzambe aprotege tous les peuples congolais nzambe abatela ministre ya justice Constant Mutamba Eliezer Tamwe Mwamba nzambe abatela villageois nzambe abatela gouverneur ya ville ya Kinshasa mosala no esili bato bazomona su te bato bazosala su mosala te na nzela bato bazokire baterase baomona na su te balimwe molimo oyo akobanda eloko kokoma na katikati esila eza malamu te tokontinue mosala ekozala malamu nzambe abatela ministre ya intérieur nzambe aprotege bino nyonso nzambe abatela tous les peuples congolais na kombo na Yesu tokutani émission ezoya na kombo na Yesu amen.